Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino stuba bolinga mama Eliani tu na pesi bino ba mbote ba ebwe. Awa nazoleka na rond-point Ngaba. Omoni oyo eza rond-point Ngaba. Bandeko na ngai ba bolinga mama Eliani tu ma famille du cœur bino ba botala nga na benga bino ma famille du cœur. Soko ebi ko vanda kana Ngaba yango oyo rond-point Ngaba ndenge bomoni awa. Voilà. Bandeko na bo sepelaka mingi bien maman linongo la kisaka biso esala biso bien. Alors awa boye tozana rond-point Ngaba. Bandeko bapana kana Ngaba. Voilà. Ngaba yango yo lelo mbule beti makasi ndenge bozomona wana oso ba moto gizi. Siliku ba moto gizi na bitene na obenga ngo. Jalo bien on. Voilà, moto gizi bana bauti ba classe mbule beti makasi nde bomoni wana toza na Ngaba la rond-point Ngaba. Voilà. La rond-point Ngaba na biso. Voilà ba transport est-ce que comment na kini yango jo monte ta glace monte ta glace. Voilà. Ba transport est-ce que yango e comment na kini o bozo mono. Oyo ya ba transport. Yes que comment na Kisasa. Surtout ezara mingi côté ya Ngaba. Voilà. Ezara mingi côté ya Ngaba. Mbula ebeti makasi. Waneza bongo pona kosala plaisir. Ici c'est votre deuxième maman, maman Eliane Nito. La reine mère, appelez-moi Kimia qui a kaka. Kona ngobo bakisi maman Nito béton. Voilà, biso wana le tozo tambola obena Ngaba yango yo. Oh nyoso Ngaba ndenge bomoni awa. Voilà. Lelo mbule beti makasi biso na Kisasa. Mbule beti akosakana te. Voilà, biso wana tozokendo beko kende. Wala kisa bandeko na ngai ba bolinga mama Eliane Nitu. Biso wana na Ngaba. Voilà, Ngaba yango yo. Ba bolinga ngai lelo na laksibino Ngaba bien. Parce que na yebiki bo sepela ka mama Nitu côté na biso bana limité ba sepela ki ba bi mama Eliane. Wala kisi biso limité o sali biso bien makasi to sepeli. Yango na pe ba to Ngaba lelo pe bo sa nini? Bo sepela ba ngai Ngaba lelo bo sepela. Ma famille du cœur botala ka boza abonné na Eliane Nitu TV. Bosa nini? Bo sepela. Voilà. Ba transport mingi, eza ba transport ya rond-point Ngaba. Ba soki moto gizi, soki pe nini oyo. Yango esuka akoto na Gombe koma ate. Ata? Yango esuka neti ba moto pe na Gombe ba pekisi ba moto na Gombe. Na Gombe zokota te, ezosuka ka libanda. So ba zuyo bakangi yo. Ba botoli moto ki otikali maboko pamba. Voilà bandeko. Na ebite pourquoi ba moto gizango ekomi vraiment waouh. Moto gizango ekomi de akosakana te. Siko fulo oyo bango bakolongola te bazela gouvernement ya kolongola. Vraiment basali suki salongo. Bozi fulo botiki bongo quand même. Na katikati ya nzela. Wana siko ba nini o gouvernement omboko ko bonga timno mo bobongisa te. Bino mo boboka fulo na balabala. Nani fa ko bongisa la bino? Bakonzi balongo na ba biro ba bongisa fulo bino bo cheka même Soyons sérieux. Soyons sérieux quand même Batu bango mo bazo salité na balabala. Batu balongoli ba full basali salon baboki full na balabala.
après bango moko mboko yo bonga te même mikonzi balonga na bureau te pour ba kolonga la foule bino mo boche na balabala c'est sérieux. Donc voilà biso na to tambola na Alex Bino toujours a rond-point ngaba na biso yango yo ngamone komi ngamone tozaka na rond-point ngaba ka ok voilà rond-point ngaba yango yo babingambo wana mususu ekomi makala omona lakisi bino rond-point ngaba yango yo voilà et to tamboli boye so muto moni eza côté na on se retrouver comme mani tu na se retrouver et ça la ka bien moi ba retour et ça la bien dans nos ba retour et ça la malamu voilà ngape na uti ba course voilà ngape na uti ko sape ba course voilà après on tout la course avec mon garçon beau gosse na volant mtazo memanga ya voilà kalamu oh kalamu voilà rond-point ngaba kalamu makala makala na rond-point ngaba kangama weza rond-point ngaba te weza ngaba suko utika no babiloba lo rond-point ngaba nzoka zaki na doto ana ngaba bopo ninga na lo rond-point ngaba en fait bolimbisa ngaka ka nga na lo rond-point ngaba eza rond-point ngaba te eza ngaba kota makala bandiko na ngai bafani na nga makala yango yo voilà wana makala ngaba eza kote kuna ngaba bakaboli koto ngaba koto yo makala donc transport oyo ezaka pena bakoto oyo bamoto gizi bozo mono ezaka koto na babandala ya te eza te suki kaka awa kaka na ngaba makala na chango pe bazia moi donc eza ba côté mususu eza na interdiction ekokoma te ba moto gizo bomoni oyo bozo mono moto mususu eza na interdiction ekokoma te donc eza na ba côté ezo sala na makala chango selemba weza boye te mukie voilà et voilà bandeko makala komi na makala komi ni mibale kangama komi na makala ba vlog boye bien linga boye ti bolinga boye nde totambola boye bozomona bozo se retrouver bozotala voilà bon malanga la moni to komoka boye ba kembule beti ande bozomona boye parce que mbula beti makasi journal lelo ki vraiment journée ya mbula penza makasi journal lelo nde bomonia mbula ki makasi ya bozomona boye poto tout ça mbula ibeti makasi mingi makasi penza ya makasi je na bangi voilà bon c'est dit à tout à l'heure.